Le papa Simon Kimbangu alobaka na 1922 alobaka yango na prophétie na etango ba prêtre ya catholique ya Kisanto bakindaka kotala na prison alobaka ke non ebele ba kobengama bakoya na kombo na ngai mingi bakoya na kombo na ngai mais boko reconnaître bango na ba acte na bango parce que ngai Kimbangu naza mutu ya kimia. Mutu azana Kimbangu okotala munoko na ye. Mutu azana Kimbangu okotala bizaleli na ye. Bizaleli ne mutu efundaka biso parce que lelo o tozana système ya kimbangiste ya uniforme, tozana système lelo bato ebele balandi tata Simon Kimbangu kiangani po bayoki ka kombo ya Nzambe. Pierre na kati ya mai amoni Jésus otambola na mai. Jésus otambola na mai ya moni. Jésus bisi soko zana kondima yake sikanga nazali. Yepe abandi kotambola na mai, abandi kotambola. Mais tango ayoka makelele ka ya mbonge ya mai, tango atielongi mupanzi adindi. Et ça peut lelo ba biso ba kimbangiste. Tata zobenga biso boya, boya. Mais bino kaka mbonge, o mutalobi boye, o mutasali boye yango tozozinda. Oh Dieu moko bimaki boye, o balobi boye. Yango monike non batebele bazako zinda parce que matoi na bango, misu na bango eza na bambonge. Yonso la baba baloko na biso tango yikoki. Biso sikoyo domi pesa. Na makamonisa boni ngomi pengo isa tango yikoki. Amenda bakwe aboni bisa mokili. Tango wana oyo ezalike maloba nyonso papa alobaki ezokokoka 100 ans ekobota makambo ebele eke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota batata na bamaman bilenge bayindo bonso bino bebozali na mokili mobimba communauté kimbangiste nyonso arrangé na sima tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu kiangani tika ite kimia eluselemi ya sika ekuta bino na misala na bandako bisika biso oyo bozwami bozwi libaku yako yamba menga makimbangu ya mokolo mwalelo moko ya baitando oyo toyaka kolobela kombo mosusu te bobele kombo yangu ya konbo ekopesaka lobiko na kati ya émission tolobela momo mwilu ekokamba magapa ya ngai Maman Falon intima na rubrique na yango pole topé lumière na ba couche nyonso sans exception wapi epa itoyaka kaka kotombolaka kombo ya les libérateurs des opprimés de la race noire. Nde sengo ezali na biso ebele ya koyeba bino ezali na biso mingi pardon ya koyeba bino ebele na ngonga oyo pona kopesa biso matoi na likambo mosusu te na likambo ya mokolo mokili. Voilà. Ndena yango na batata na ba mama na ngonga oyo toyei na oliboso ba itando na bino tozali biso moko te pamba te biso yangana tozali bobele ba simple instrument oyo tata molimo santo ko utilizaka na nzela na ye po ete message oyo akopesaka na kati ya bana na ye ekwa kokomelaka bino na kimia pe na esengo na kati ya quiétude pe na lolenge le kimbangisme ezali kosenga na biso. Nde yangwana na mokolo mwalelo to yambeli bino moko ya bapanzi sango moko ya ba disciple du Saint-Esprit oyo abengami bongo na kombo ya papa Vita Francisco ye avandi bongo na mboka Angola kasi communément pour les intimes to kobenga kaye papa Chico biso na bino to kei na lombango ko pesa ye mbote papa Chico mbote na bino mbote mama Falon. Boni ba santé mikolo ebele uta 2024 tozalaki na bino na mboka nkamba et pour na biso na koloba une année déjà parce que 2025 mokolo na biso ali boso yango tokuta na mobu ya sika nde to présenter bino pe ba bonne année ba meilleur vœu na bino ba bonne santé mayele bele kaka ba inspiration pour na koloba likamba tata. Merci maman Falon, bonne année. Depuis 2024 tozalaki na mboka ya Yerusalem. Voilà. To Yesu akokutana na mboka ya Kinshasa. Ezali sengo mingi parce que tata ne mutu abendaka biso tango nyonso tokutanaka tosala musala na ye voilà. Topanza sango na ye partout parce que ye papa lobaki ke non bana nanga bopanza sango mokili mobimba bokende lobaki Kimbangu ngai Kimbangu Nzambe yango musala o biso tozwa toponi etant que jeune lokola ngai
na mipesi kaka na musala ya kopanza sango elamu ya tata Simon Kimbangu ya koteya mokili. Nde tolobaka tango nyonso na lobaka na betaka tolo ke ngai nazali descendant ya Porte Paul, bino bozali ba descendant ya Pierre. Parce que bino bovandaki na tata, bovandaki na batata, biso nde batata bakeki koluka biso po topanza sango na libanda. Yango biso tozana mission ya kopanza sango ya tata libanda etake jeune jeune mususu amonaka ndenge nini toyebaka ke Église Kimbangu ezali kaka ya batata, yo jeune osalaka bon ezali o biso tozali kotelemisa penda ba jeune likambo etali o lingomba o te ngai natalaka kaka moto abengaka ngai na kati ya musala oyo tata Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup, Papa Chico. Merci à vous qui êtes branchés en cet instant sur Menga Kimbangu Télévision. Pour Nakolanda Biso, Bandekona Bino, Oyo, Toko disposaka temps, volonté, et énergie, Yakoya Kolobela, Nzambien Pungu, tout lendo. Oyambi Biso, Nenge Tolobaki Nangonga Nyonso, Oyo, Sala Geste ya Bolingo, Oyo, Yebana ko s'abonner, pe Panza Sango, Oyo, Soki pa inoye kobota mbumate, kasi la moto ko kabula na ye kobota mbuma, parce que souci à Tata Nzambe zali, mon côté, akwa ko zanga, na Kembo, Oyo, ozali na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie, na Océanie, Biso Nyonso, source na biso, mission na biso, et quoi kota la, nkamba. Et voilà, nous avons la main dans le cœur, en train de compatir avec nos chers compatriotes qui sont à l'est de la RDC, qui est secoué par l'agression rwandaise. Et like na biso bapandisango oto yebi nani oto nzimela et longo na bino ba obozwami na esika ena o mambi mali ko salema to bungisa elike te to yeba ete ezali na moto moko o nzimaka ko kaba bolenge na ye o nzimaka ko lekisa mikolo na se atango mibu 30 ans pour une cause juste to bungisa elike te quelle que soit la durée de la nuit. Eh bien, le soleil apparaîtra. Papa Chico. On signale que tozali na Angola te parce que beaucoup le moment fallo na besoin mi wapi to na Angola te to na nkamba te ka soza na enguma mokonde Kinshasa tozo ko la idéologie ya papa Diangenda l'auto prise en charge donc to ko la tata Nzambe to ko lukape donc voyez-vous que papa Chico azali jeune un entrepreneur donc soka na Kinshasa soka na nkamba za pas kutana Nzambe na ye azui ya ba bénédiction soka na Kinshasa c'est pour les affaires ndenge moto so ko lukaka pamba te c'est un père de famille. Donc, Yangoana, nde bisope kaka à la quête. Il y a idéologie au bakino bakolobelaka indusa. Il y a pas Simon Kimbangu Kiangani ndetoye à l'encontre na bino. Kasi papa Chico, oye na Congo, yozali na yo angolais, c'est vrai kabwani na makila na Congo ya RDC na Congo ya Angola, mais résidence plus ezalaka nango na Angola. Lelo oye na RDC esika wapi mboka o evandi tata Nzambe ezali sekoué na maimazali koleka otali na Kinshasa lelo yo boye tozo komona pa au travers les réseaux sociaux boni ba message ali ko circuler o bazo ko mettre biso en garde totambola na prudence par rapport à la situation sécuritaire du pays. Papa Chico tangoye o bangité attitude na wezaki ndenge ni nepi na kotala ba image nyonso zali ko des morts et des morts na ngambo ya loboko ya Congo ekolobela we boni boni. Merci maman Fallon pour na mutuna oyo balobi na tango ya bitumba na tango oyo monaka mobulu ezali na tango Nzambe asalaka na tango monaka bana ya Nzambe batelemaka ngai koya nanga awa ezalaki pasi makasi parce que famille eboyaki famille lobaki guerre za na kati Kinshasa ko kende te zela guerre sila nga lobi te pendant que Kinshasa est calme ngai na lobi ke non ngai naza na musama ma Fallon bana tokutana yo papa akanganga na ndako imaginez ni anzabo na bimarate tous les jours nazalaka na ndako concentration na mission oyo papa pesi ngai biloko oyo na zwaka pona koya kolobela makambo ya tata nde tomoni Kongo ezalaki mobulu bato nyonso bazobanga famille za kobenga bite avant kine Kinshasa ivona leka na nkamba voilà ivona kende pa papa na tuna papa soki ngonga ekoki nakoki kosala nakoki kokende
nde nayaki na mboka ya Nkamba nakutanaki na papa na solo na papa yebisinga kende kosala musala ngonga ekoki tango ngonga ekoki telema kende Kinshasa problème ezate aleki beba papa mbenza yebisinga kende kosokola na sokoli kende sala musala mama biso toyaka awa pona musala ya tata parce que tata aponi biso pona musala tomoni ke mokili eza ya kotelema bana ya papa baza ya kotelema bana ya papa baza mingi baza pena ba double omoni guerre oyo epesi panique partout parce que tokomi na 2025 ozali ngonga oyo tata akosala likambo na ye parce que alobaki akosala likambo oyo nani otikala kosala na mokili te yango tokomona ba guerre yango tokomona pe na lingomba kuna yiki kezali tokomona partout eza moment oyo tata asalaka na moment ya guerre moment ba eli babimaka biso bana ya papa toyekola musa bino bana ya papa oyo bozali na musala oyo toyeli bino makambo oyo papa azali kopesa biso parce que tozana deux sortes trop koto molimo yango biso ezala elandengo na surtout na biso na molimo ya tata nde tokoya tobimisa makambo oyo ye apesaka biso yango nde tokoya topanza sango nango tokokende bisika oyo balobelaka ye te parce que yalingi alobi bokende koteya nde na mokili yango tozali awa pona likambo ya koteya mama toye awa pona kosala ba masekite na kala toando ya kini baseki nazali nano jouer ko ya kini pona kosala ambiance pona kobima ambiance na kini mais lelo vision changer lelo oyo toyaka kini pona kolobela tata bato pe bakimio bato pe bazoko ya te bazako tu non mais yo bima te mutu moko tayebi famille moko tayebi kinga naza awa naza concentré pona likambo ya tata parce que nakoki kobebisa te apesi ngai mokumba wana aponi ngai pourquoi yaponi ngai kaka toza ebele pourquoi aponi ngai nasala musala na ye yango nde tozali awa pona likambo yango tokobanga guerre te toza a papa abikota partout okende eloko te naza kotambola na Kinshasa naza kokende partout nayebi ke tata alobaki na ngai kende sala musala okozonga ya kimia. Merci beaucoup Papa Chico en parlant de Mateya oyo osili kolobela lelo en tant que jeune totali maloba nzambe na biso ete likambo moko kosalema na mokili uta mokili ebanda nanu esalema te et tozali komona pe la présence des signes de temps total ndenge mabe et se répandre donc likambo ya mabe ezali susu na bobangi te et komi kobima na yango ewebi ke non moto azalaka boye o ekendaka boye donc elo comme ça ezali susu na kasi na kobanga te Papa Chico en parlant de côté ya lelo oyo ndenge lobi ete nzambe bino bozwa chance kozala utiliser et peut-être atamoni mosantu na tina eli kambo na ye oyo to vandeli awa oyo to ye kobelela oyo to sokotalisa na mokili ete to sala ye juste confiance pour ete ya ko komisa biso na mboka ya elaka. Est-ce que en tant que yo moto yo nzamba utilisaka ezali na peu capable ya koyeba ete moto akosala na ndenge esengeli moto akosala ndenge esengeli te to puis il y a des critères des caractères o esengeli o moto faza na mpota ko kolobela likambo tata nzambe parce que ton voyant comment est-ce que les réseaux sociaux ils a secoué na likambo tata Simon Kimbangu kiangani côté mususu to côté là to contenir bande kwa na rigueur te pona nini to bengi tata Kimbangu le révélateur de choses cachées le to fandi be tata Kimbangu qui se révéler na liboma moko abimi termine na réseaux sociaux abandi koloba c'est pas une insulte mais c'est un exemple par rapport à lo lenge to bengeli tata Simon Kimbangu révélateur de choses cachées c'est-à-dire akoki ko se révéler pas moto o ya lingi na lo lenge ya lingi mais en tant que moko yo ya ozolokola outil ya tata nzambe et comme la rabino boye baké te en tout cas penda moto tout ça dans le bon ou pas. Bon, Mama Falon, likambo ya nzambe eyaka pona muntu nyonso te. Tozana ba ponami o nzambe aponaka pona musala na ye. Toza pena batu musu ba mi pesa na likambo ya nzambe. Très bien. Ya mi pesi nazana besoin mi pesa na likambo ya nzambe. Balo papa Simon Kimbangu alobaka na 1922 alobaka yango na prophétie na etango ba prêtre ya catholique ya Kisanto bakendaka kotala na prison. Alobaka ke non ebele ba kobengama bakoya na kombo na ngai
mingi bakoya na kombo na ngai mais boko reconnaître bango na ba acte na bango parce que ngai Kimbangu naza mutu ya kimia. Mutu aza na Kimbangu okotala munoko na ye. Mutu aza na Kimbangu okotala bizaleli na ye. Bizaleli ne mutu efundaka biso parce que lelo o toza na système ya kimbangiste ya uniforme, toza na système lelo bato ebele balandi tata Simon Kimbangu Kiangani po bayoki ka kombo ya Nzambe. Bayoki ke Nzambe balandi. Eza na bato oyo tata kitaki na bango. Na intérêt comme on peut dire. Oya kitaki na bango pena po basala na ye, bazala na ye. Eza na bato oyo bapesaka papa maboko. Très bien. Mais lelo tomoni ke non lelo Nzambe babundela kae. Soki lelo to bundela Nzambe, est-ce que Nzambe wasali mokili oyo mutakoyi ko bundela ye? Est-ce que ngai nde nazana ko bundela Nzambe? Ngai na ko bundela libota na ngai parce que mutabundela ka ngai Nzambe. Très bien. Ngai jamais na ko bundela Nzambe. Nzambe bapesa kae maboko. Nzambe bapesa ke maboko na misala ndenga da kopesa biso ba devoir ya pesa biso to pesa na maboko to salisana. Voilà, ndaki sapendenge opération $50 il y a mois de février, paye mois de mars, où est belemi pour na jeune qui mongiste, nous sans exception, pour na kopesa tata Kimbangu, na tina nini, hier bongisi cadeau à motuya, ou à représenter le 6 avril, et zali moko, ya banzela ko sunga Nzambe. Yango wana ko sunga Nzambe ko pesa ye maboko, leo to monaka ba mama ebele, ba surtout ba mama. Ba mama ba pesa ka papa maboko parce que mama mwilu muto apesa ki papa maboko. Yango mona ba mama kimbangiste lelo bazana bolingo opesa maboko pona lingomba ya tata. Sikoyo toko comprendre batu na ba geste na bango. Toko comprendre o azali vrai o azana bosolo. Parce que musala tata il faut zana na molimo eloko aliboso. Musala papa lelo ekomi kope pa batu. Batebele bazu musala tata comme le roi kope. Ah ngai na oke na kope wana ba kimbangiste. Soka na tengi kombo tata Simon Kimbangu Kiangani ba kimbangiste ba osepela na ngai. Voilà, ba olandanga. Ba kolanda ngai. Lelo tomoni batu ebele omona pasteur mususu alinka flatter ba kimbangiste na compte na ye. Ke papa Simon Kimbangu Kiangani boy olanda lelo ba. Ou encore poazwa azwa ba vue. Azwa ba vue nde tomona ka. Il faut loka a chrétien. A chrétien. Nzambe boli mo santu. Ba tu bas s'intéresser ba tala. Oui, parce que aibi ke ba kimbangiste ba linga tata na bango. Très bien. Nzambe na bango. Mais ceux qui ont une idéologie ya tchaka komba tata liboso ata wena bosalité na yo mais so tchaka ngai tata ne mutazana bakimbangiste bakolinga yo biso tozwaka ba révélation chaque jour banzembo ete ya kabiso église kimbangiste za banzembo pesa kabiso makameko ya tozangi eloko makambo eleka makambo melo mona pasteur mobe mutu moko boyo journaliste mo balinga flatter bakimbangiste aye na système ya oh Nzambe alobi atali singa pona bakimbangise pona nini wa nyonso po alinga a comprendre que bakimbangise bafongoli porte a comprendre que to fongoli porte parce que pona nini to komi biyoka yoka voilà to kokisu kota likambo ya tata ndengo zo kendete to komi biyoka yoka yango moni ke non mokili eza ya kotelema mais tata lobi botika bilanga ekola na matiti na suka ngai moko na koya kolongola matiti na kotika bino oyo boza batu ya mabe na kolongola bino batu ya malamu nde bakotikala. Okay. Kamba o tozali komona lingombo ya tata batu bakopakata mbangu mama Falon kanga mukolo lelo batu bakotika lingomba wana bakokima parce que soki tata atelemi aza Nzambe amonaka nyonso ayebi nyonso sikoyo Nzambe yango o to bengaka Nzambe wana est-ce que to comprendre pena za Nzambe ou beza titre moka bakimbangisa batopesa alobaki yango na maloba na ye kuna ya Yerusalemi ya sika ite yo oyo moni ki okoki na yo lisusu te na esika olatisa lingomba salite na esika ofingisa lingomba na esika o bungisa bana yangana ya tata Kimbangu nzela oya bakeli filet de récupération tika lingomba sala nini kende donc na mabe po soki olingi noko tika mabe te c'est que kende luka tata na yo po tata oya zali ya yo azoloba na biso to tambola selon bolingo mibeko na misala yo olingi te le choix est clair
Ce que zamouane tata nzambe to zamouane nani ya satana. En parlant de papa Chico, on va revenir à vous. Donc na le directeur technique de Menga Makimbangu Télévision, papa Enoch Maketi, oyazali bongo na sima ya caméra qui assure soldat ya siki tata mokondu ya boule atana pasi atana bisengo. Papa Chico, je veux te révéler un secret. Menga Makimbangu chaîne non monétisée. Car si les agents pour na combo ya papa, ils sont déterminés, présents à tout moment. Pour na kosala likambo tata. C'est-à-dire, papa Enoch Nengazawa na ebi ke nakata chaîne totalement parce que certaines personnes les loyo na sine ko luka ko déformer histoire ko luka ete salité na ebenda batu nyonso na kati ya libulu ba ko bwaka ba mauvais sort ba ko lobelanzuka mingi moto na moto azana lolenge na ye na mission na ye o ayela na kati na lingomba oyo moto na moto ayebi nini oyo aya ko luka na kati na lingomba oyo eza lokola papa Enoch Maketi, les caméramans de Menga Makimbangu, toute l'équipe technique dévoué na mosala ya tata Simon Kimbangu kiangani na ndenga sakanate. Voilà, on va le demander. Il y a rebalancer les biso juste un extrait ya misala ya ba jeune po ete moto na moto azina mokili mobimba ayeba ete ngonga yango ekoki soki nzambe ya sengi ilandisa maka toujours na likambo moko sima moko te atika la suivant. Obenga Michel Kimbangiste. Kota likambo. Ba mama. Batata. Obenga Michel Kimbangiste to se bantiza. Kota likambo. Pe papa na yeko baksa likambo ndengo tindi ngai. Papa alobili likambo ijiki. Donc ekomi ya monde entier. Ezala Europe, États-Unis, Asie, partout. Denge papa sengi biso ijiki. Donc biso ba jeune. Valaire il y a $50. Du 1er au 28 février, premier versement pour la première tranche. Du 28 février au 30 mars, deuxième versement. Kota likambo ya nzambe yepe kota ye. Kota le 21 janvier 2025, Tolanda qui en direct en Kamba Yerusalem et Asika. Tata Molimo mon centre papa Simon Kimbangu Kiangani mokokisa bilaka alobi sikazo mema biso na vitesse ya 100 à l'heure. Et senge sika biso bandimi biso bilenge to s'adapter pour te chauffeur ya mutuka tozo tambola yemoko tata Molimo mon centre papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe soki asengi boya yebi et surtout la jeunesse ya Kinshasa. Oyo bazaba volontaire ya Nkamba Yerusalem ya Sika. Jeune nyonso sala lokola moto ya kweli likambo. Okomi na cadre d'urgence. Kota likambo. Ndenge mikolo nyonso osombaka ba mega, osombaka ba unité, sala pe dépense pona Nkamba. Kamba yebini na kobongiselo ya lobby. Pote lingomba ya lobby zena la jeunesse. Ba tata pasteur communaux, ba pasteur sectionnaire. Communiquer à $50 papa sengi na la jeunesse et les kakana mabonde la tongo et les kakana soirée binobo zala bato liboso ya kopesa mukumba oeze na biso ya mwana lokola tata Molimo sato apesi biso baso ingeta ba jeune nyonso ya mokili mobimba tata mokonza bule asengi biso demande spéciale tokopesa ngo wapi tokokene na ba paroisse na biso topesi na ba président ya la paroisse ya Ujiki, bango bakosangisa ba mbongo nde basali versement na direction générale. Direction générale akopesa bango ba bordereau de versement nde direction générale akozwa ba frais nyonso amemengo na Nkamba ke kosala versement nde akozwa ba reçu ya batu nyonso oyo bakopesa ba $50 oyo tata mokonza bule asengi moko azanga te ndenge ngai pe na kozanga te. Kota likambo. Oh zalaka wapi? Kota likambo. Yo za wapi? Kota likambo. Ba jeune to we alipamboli. Kota likambo.
De retour sur ce plateau, merci beaucoup au caméraman le plus apte, Papa Enoch Maketi, le grand réalisateur. Papa Chico, kota likambango. Toyo ki likambo ya Nzambe. Yo kota likambango, ngape na kota yango, po esika ya kozwila mapambo linde yango wana nulle part ailleurs. Mokili mobimba. Mbela tata molimo santo asengi. Nzambo asala mokili likolo na se. Est-ce que ko zanga kasi asengi ngai na yo, c'est-à-dire alingi asala eloko nde asengi ngai na yo to sala nini to kota likambo yango po ekoka kozwa nzela. Message elobeli yango malamu nde tozongi na biso. Papa Chico, merci beaucoup na n'est-ce pas intervention na yo pe na kondima ko répondre présent malgré ba multiples courses pour koyaka na mboka ikomi lokola yo koma mopaya na kati ya République démocratique du Congo. Ba séjour eza compté kalate a kokima osote opimbuka ozonga lisusu na mboka na yo oyo utaki sango ya likambo yango ozoli kokota wana tokoti na misala kasi na molimo mai oyo eli biso pamba te na bite beaucoup osoki ye c'est que mabomba mi ya mingi e zali kotalisa Papa Chico panza basekele ya liboso toye kolobela makambo oye batama. Très bien. Parce que il faut toye banano awa bakomi fier d'être kimbangiste. Très bien. Kimbangiste nyonso va la fier aux la kimbangiste. Partout aux ale faut la ka fier parce que makambo o biso to moni na kati ya Bible nde balobeli ba kimbangiste. Très bien. Ba makambo ezebele oyo tozui to elibino awa ba révélation ya sika. Ba révélation ya sika oyo tozui pona biso bana ya tata. Okay. Ya liboso nano mama Falon tokoyebisa bino mama oyo tozomona. Ah Papa Chico, lelo suna otanga. Yo kotwane na longola kayo koto biloko wana na linga kwa koto. Voilà, Louis II. Balobi 1 Pierre 2 9 à 10. Et le bin biso nini papa? Jeune kimbangiste zala branché parce que ndeko na yo jeune a elio sango kitoko sango ko bikisa molimo na yo tokei na kotanga Papa Chico. Tanga mama. Voilà. 9 et le bin biso boye. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Wana Pierre azakoyebisa biso bakimbangiste. Apôtre Pierre. Azakoyebisa biso bakimbangiste. Vous au contraire, vous êtes un peuple, race élie. Biso bakimbangiste oyo. O tomonaka o biso bakimbangiste. Toza peuple oyo ya Nzambe. Toza différent koleka ba peuple nyonso za komona na mokili oyo. Très bien. Yango wana mutu kimbangiste voza la fier ya voza kimbangiste. Parce que Père azalo bana ba Israélien tezalo ba vous bino au contraire bino bosalaka bino bosa komona makambo ya Nzambe oyo yeli bino lokola maseki. Bozala ki le côté voilà. Bino boza ko sakana likambo ya Nzambe. Alors vous au contraire mama nolisa ngo lisusu bato bayoka. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, libota ou eponama. Eponama. Très bien. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, de celui qui vous a appelé du ténèbre à son admirable lumière. Merci, maman. Polé. Elobeli biso nyonso mama eloko na lingaka pona kotanga mama yango sepesa ko sala mission na yo mama tozongi susu na bandela mama kasi 21 te nyonso tozoko nyonso za makambo 21 papa mama bandela susu na owana mususu te longo la page tanga oyo Pierre awa liboso Papa Chico ubkende na 13 hein. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comme
a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Wow. Peuple nino apportera kombo ya Nzambe na mokili o mobimba. Et avec cela s'accorde les paroles de prophète selon qu'il est écrit. Wana Jacques azakoloba. Simon ebisi alobi tala. Jésus obolukaka Jésus wana amati likolo te. Akie inde koluka libota oyo bakolata kombo na ye. Voilà. Peuple nini elati kombo ya Nzambe na mokili mama. Dobela pesanga no réponse mama Faloni. Banani balati kombo ya Nzambe parce que kombo ya Nzambe kimbango ba kimbangiste. Très bien. Tolati kombo ya Nzambe. Alobi ke Nzambe wana ki ko apesi regarde na ye esika musupona ko kende ko luka. Okay. Ekolo oyo ya ko vanda oyo ya ko tia kombo na ye kuna na kati. Yango za komona mama kozala kimbangisi za likambo oyo etoza babengami. Nzambe mutari kopona biso. Voilà. Nzambe ne mutari ko luka biso bakimbangiste apesi biso kombo na ye. Et puis to bengami bana ya Nzambe. Voilà. Ba descendant ya Nzambe. Siko biso ba descendant ya Nzambe yango. Est-ce que to miye baka tozaka ba descendant ya Nzambe? Est-ce que to miye baka keno biso ni tolati kombo ya Nzambe? Toza koyeba te ke biso tolati kombo ya Nzambe. Lelo oza komona ke le kimbangiste ba telemi na mokili. Mission o papa pesa ki biso to sala tozo sala ngo te mama. Lelo o mona ennemi ya kimbangiste ezaka ye moko kimbangiste. Lelo tozo mona ke non mutu oya ko telema aloba likambo ya tata na bosolo ekomi pasi. Batu balembi, mokile lembi, batoni. Pourquoi makambo ezali ko salama? Mais toyeba ke non Nzambe ne mutu atikaka mokili ekende boye mama. Nzambe ne mutu atikaka mokili ekende boye. Ngana kotanga makambo o papa diangenda komaki eza nango na lingala. Comme français neza mobulu kotanga bon lingala normal, Congo portugais ouais, tokotanga likambo papa diangenda alobaka eza likambo moko ya matata o alobaka po lelo eza kosala mapenda na kati penda ya lingomba na biso pe na kati ya mokili. Ah bon? Oui mama. Toki na biso papa. Ezali maloba ya tata papa diangenda na Matete na paroisse ya Matete. Temple voilà. Le 27 juin 1977. Torobanonka na katikate sika oyo abetaki penda sete. Très bien. Alobi mingi bakozala bandimite. Mingi pe bakoya na libengami ya tata. Eza ebele bakoti kimbangiste na Yemoko Nzambe ake koloba bango. Ake koloba bango. Voilà. Eza pe na ba misusu. Amoni namona mama Faloni journaliste etika na landata na koma kimbangiste. Voilà, na témoignage. Namona rata ba pied gauche ne balata sepelisaka nga tika na ya. Ebele baye lingomba oyo. Mingi pe na bizaleli na yo kimbangiste ndenge buvandi na esika moko. Alandi. Voilà. Et puis nde tozawana bana ya Nzambe bazali, bana ya Satana pe bazali. Très bien. Ebele baza koya pe mususu pona ko sala misala ya tata. Ebele pe baza koya pona ko bundisa misala ya tata. Exactement. Yango wana tozali komona makambo oyo ezali na kati ya lelo na kati ya mokili ndenge ezali kosalama. Papa lobi bato yango bakoya na mission ya kobundisa bana ya bilembo. Kozala mwana ya bilembo na kati ya lingomba eza pasi. Mwana bilembo azalaka na sentiment penza te. Ye vine a déclarer kaka pourquoi kaka ngai, pourquoi yo mutu ozali kimbangiste oza komona bitumba na kati ya lingomba, oza komona batu balingi yo te, yebaki oza mwana bilembo. Continue kosala musala ya tata. Continue kozala kotala kaka tata oyo abengaka yo, Nzambe oyo avandi na biso tata Simon Kimbangu Kiangani. Alobi bato yango bakoya na mission ya kobundisa bana ya bilembo. Bakote ya lokola bango bayebi likambo ya Nzambe koleka bino, kasi bino bakolinga koyoka bino te. Kasi oyo bango bakoloba yango bino nyonso bokolanda. Nzokande bakobungisa bino bana ebele ezala batata pe ba mama, surtout bilenge. Na tango wana
bokabwani ekoya makasi lingomba bakoyina bino na tango wana ata bambuta ya lingomba bakokoka koboma moto yango te po bango pe bakokota na makambo wana bakozala na ngambo ya bato oyo bakokotisa mobulu na lingomba. Papa Chico, on va faire une pause. Est-ce que biki makambo eza makasi? Mukando biki eza makasi? Mais est-ce que yo moko tango ye biki makambo eza makasi? Oui. Référence Papa Chico, on reprend. Maloba ya le 40e. Le 27 juin. Voilà. 1977. Na temple ya matete. Nde tata diangenda kontima Joseph aikolobela bato yo ya bilembo ya satana bakoya bakomi côté ya likambo ndakisa to tiango na exemple moko clair Papa Chico parce que émission eza polé to kolobela likambo nzambe kasi na solo na ndenge ya cachotérité bakolobela likambo tata nzambe c'est-à-dire bakobeta vie tata kimbango koleka bino moko bayo fa na pesa exemple koleka tata nanga parce que tata nanga banda obongisa mituka na papa voilà ce que bakobeta lisolo ngo ya ndenge wana elle ko neto ina delvo awa bato yo bayebi papa kimbango o bayeba kai na tango wana na kombo ya papa Siros o nzamba pesa bango grâce bakabola na bango temps wana bato baka tata oyo to sala ka to bande ko beta les dames nzo ko minzambe ye wana ne nzamba bomba maki na kati ya mai obozali kolobana kasi moto mosusu aye mopaya oti na koloba lokwa ndeti end mais ye bandi ko betela bato wana lisolo avandi bino pe très bien na loba na bino na so ebisa bino boy ezalaka boye aw ezalaka boye bino pe bovandi po mwe bolobeza te nzoka maloba ya le 27 juin 1977 et lobi papa alobi bazali bato ya lokuta. Bato ya lokuta. Bakoya bango nde papa pesi bango mission. Bango nde papa lobi na bango. Bango nde boye. Siko bino bato bobi likambo koloba te bovandi kimia. Esika wana nde pesi ngai siko yo pasi. Bino bo koloba te bovandi siko kimia bo koloba te. Pona nini papa lobi même bambuta ya lingomba bakokotela bato wana. Bakomo pesa bango ba raison. Bino boyebelo te. Yende ayebi. Yenda yebi même bambuta ya lingomba bakokota makama bakokoka koboma moto wana te. To continue mama. Toke na biso papa maloba tata mokonzi ya bule. Moi muke oyo bakozala na ngambo na bino bayeba kozala na solo. Bato bakozala na ngambo ya bana ya papa bato bana bosolo bakoya kopesa bino ba courage mama bosala musala botalela nzambe botala omona mutu ayebi yo mutu moko akomi silikela yo bino bosala musala mabe pona nini boza kokota na makambo oyo ezali yango balobi maloba ya nzambe lekaka te maloba papa diangenda loba yango oyo ngai te nazalaka pete ni tata na ngai ni bakoko na nga bayebi kikimbangiste kaka ngai mongo na famille mutu na koti na grand frère na ngai muna muta koti pe na ndenge na ye ezate ke grand frère na nga mutabengi nga non nga zwaki appel ya papa ye moko pe na ye kozwa ngai atindi ngai na ya nkamba muna ndenge na bisu ngapi naza ko bunda na koti sape mais bozali ba ambassadeur ya libota na bino oui parce que papa alobi soki bozali atana kimbangise moko na kati ya libota bozala na esengo pona nzela na ye nde bokoki kobikisama sika boye bato nyonso wana oyo boto totali boye libota mobimba bali bakimbangise nini oyo bazali kosala tango tokoloba na kati ya mokili to pe na kati ya libota pona kopesa tata kimbango parce que kozala kimbangise lelo onde to babaka ezali vocation kasi ezali appel nzambe nda pona ki c'est-à-dire nanu kutu même papa Chico attaque oyene ozobaka wana ozalaki te na 77 ona ozalaki te mais ozalaki na yo ozalaka na yo na molimo longo na tata tango kaka nde tango ekoki na lobi siko yaka sala musala peut-être na 77 ona moto muso azali ko sala musala oyo ozosala yango to baki nzamba za pauvre c'est-à-dire quoi ata lelo nga ma falo na ko kwa kola na tomboki lelo tamsusu babeti singa libaku poto mona kango moto mususu penza libaku moko tutene nango papa Chico
Elembisio. Au même moment, na zuma pause, papa Chico, pour na pesa merci na bateau nyonso bazuita ya kobenganga pendant tous ces moments de calme, notamment yo, otoza na yo awa, et puis na ba maman na ngai nyonso na batata na ngai nyonso o balandaka nga o balingaka. Était présence ya maman falon na kati ya réseaux sociaux. Parce que internet eza outil au monde la sali ya communication oyo pe biso to poni yango comme véhicule moko ya malamu. Nzela moko ya malamu pona ko véhiculer sango tata molimo santo pamba te à l'instant même totie yango Australie kuna bazu yango esika ICC ikaka ezali kuna eza kufanda pa mama Brigitte à l'instant même tozu yango Londres zu yango kuna papa Beken c'est que bayoki sango pona biso ezali satisfaction makasi kasi malheur à ceux-là oyo ba moni yango utimoko po ba ya basala ndenge mondele loba na forcer ba buzz na bango ndenge lingala ekolo ba batabande ko bazavi ba matala na bango ndenge to ba ya basala yango pona ko luka peut-être ko exposer lingomba na makambo okutu biso to tala ngote parce que to zana kati ya vitesse ya 100 à l'air papa Chico papa zo memela biso bino na bino nyonso oyo bo c'est souci qui pona ko benga biso ndenge temps mort ekotaki na moi mingi sachez que la technique mosala to ko sala eza mosala moko ya pasi et puis ba otito salela ka eza biloko technique donc c'est vrai tant to ko manganga moko 2025 2024 to ko 2025 eza ki ane moko marqué na ba événement makasi papa Chico ndaki c'est dire il y a disparition de ces grands hommes spirituels tata na ngai tata na yo papa José Diakenda Kontima. C'est quelque chose qui nous a secoué et pour mon aké, c'était un leader qui a rejoint le grand Dieu et tandenge secoué ma et ça dit comme on a mingi bazo comprendre en côté mais quand c'est ali bilembo otoro qui est nango et la bataille finale sera sûre et certaines yango tozali komona lelo c'est vrai tozaki sekwe na bande ko baluka ba mafalo nini problème te biso to ba tata nzambe ba mama na ngani so ba tata na ngani so bino be bobenga ki biso problème ezate sauf qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques papa Chico ndesenga ki est le temps to arranger yango et pas ina et pas ndeto lo ba sala sambi la paix pas bozo teka yango zibiso temps mais na lisungi ya yemei tata Simon Kimbangu Kiangani nous voilà présents et aujourd'hui na notre invité spécial papa Chico Vita papa Francisco kuna na munoko na bango ya portugais papa Chico bongo ah malembe ko surtout il a ka tata ngenda menga makimanga kotambola mokili mobimba eliki ezali to konyata bisika no neso kasi na vitesse ya yemoko nzambe na biso voilà papa Chico maloba oneto zaki koloba netalisi biso bilembo oyo tata déjà asi alobela ka yango a révéla ka yango uta 77 et que mai oto ko leka lelo oyo e kozala nango menzamba milobela ka yango mais tango wana ndenge nzamba lobaka ngo mingi tonzima bandima kato bazaki sur place wana papa Chico mais lelo e comme réalité heureusement il y a des archives oui oyo ebimeli biso ndeko to ebimela ngai na ndaku na ebité oh papa Chico mama makame beli na zanango ezate document olingo lobaki okendaki na bibliothèque songolo pakala te mama tata Simon Kimbangu Kiangani tala biso na lala na lota papa yebisa ngai kota esika bekino zwelo ko wana ngai na lali na loti papa esanga kino kota esika bweromo na eloko mo bimisa yango na lamuki ba 3h na bandi ko simba téléphone mukanda liboso na mona oyo soki na yango muta publiaka yango na page mo na tali yango boy nde na yo comprendre papa ebisinga le kamango na tangi na moni ya message yango donc oboni muta publier on internet bato batia on internet ya kala voilà le merveille ya réseaux sociaux evanda nango voilà le merveille dans le bon na likamba tata nzambe evanda nde na zwi yango na bimisi na tia na ndako nde papa aye kopesa ngai enseignement eloko ya likambo oyo ah bon apesinga enseignement nango alobi na ngai kende ko panza yango partout très bien yebisa bakimbangiste nyonso likambo oyo parce que na moni bana nga bazolelebele baza kotuna papa za kosala eloko te papa za koloba eloko te kende koyebisa bango eloko parce que na suka eza na réponse ya ye moko awa na continuer tokei papa moi muke oyo bakozala na ngambu na bino bakozala na solo bakoyokela bakoyokela moko te
oyo elobi bango yango kaka nde bakosala. Lokola moto akoboma moto akomonana te, ye moko kolo ya mosala Papa Simon Kimbangu akozala na bino elongo. Kaka ye moko moto akoboma moto pe akopesa kimia. Wow. C'est grave, maman. Ngai papa Chiko na soki na comprendre bien. Oui. Parce que papa Diangenda ezali Papa Simon Kimbangu tanga zalaki chef spirituel na tango ya liboso. Oui, oui. Et là wa ye na tango ya misato na nzoto na ya misato aye na ngwawa. Atalisi biso ete makambo ekoya. Mais na ngonga oyo solution nyonso toli komona pour conclure. Eza na maboko na ye moko. Yango bandeko na biso. Merci papa Chiko. Ba maman. Merci pour cette révélation. Bilenge nyonso. Ebele bazako ima. Ebele bafani na bandako. Oui. Ebele bato ko supporter makambo ezoleka te. Tala likambo ya Nzambe esengaka boye. Pour comprendre Nzambe azalaka, il faut passer eya. Parce que même na bandako na biso bino botsaka lingomba. Abo na bandako na biso ba passe ezalaka te. Ya koleka. To mona ka banzala te, to mona ka binyo qualité. Pourquoi ce comme les commandants ba baka Nzambe et puis bato musu na mona batu nanga penda est-ce que papa Simon Kimbangu ngana zo mona makambo ezoleka te. Ngana yebise mama ndepo ovandi boye Nzambe zo mona ote. Ndepo za souffrance yebise ngake mwana za hôpital Nzambe zo mona te. Pourquoi bino botsaka lingomba? Pourquoi bino botsaka so monika mona lingomba ndebo te mais lingomba Nzambe abona ba vie na biso. Batu bazo kufa Nzambe amona rate. Po lingomba na biso eza nango bien. Oui. Lingomba eza bien. Oui. Batonde mutu ye moko tango andimia se ranger na nzela ya satana to na nzela parce que moi je pense que papa Chiko na likambo wana moto oyo azali kotambola na vision ya tata mokonzi ya bule koyoka nkamba butu moi par l'entremise ya ratel ki par nanzela ya preski oyo bazo diffuser maloba ya papa butu moi mais batata na ba mama yo na ngongo zakaka na kati ya kosala ba préjugé et lingomba boy c'est que ozali monzimité c'est que Oebintina onzimela kina otata Kimbangu te. Ce n'est pas ça papa Chiko. Parce que butu moi maloba papa conseiller direct papa Benza André akoloba ngo akolendisa biso. Bakoti ya biso lolenge nini? Lolenge nini? Voilà. Lolenge nini oyo lelo moni ba kimbangiste papa lobi batu totei bayoki na bango te. Babongwani pete. Parce que nini batu nemba zo kosa toble. Batu. Mama apporte Pierre na kati ya mai. Amoni Jésus otambola na mai. Jésus otambola na mai ya moni. Jésus bisi soko zana kondima ya kesikanga nazali. Yepe abandi kotambola na mai, abandi kotambola. Mais tango ayoka makilele ka ya mbonge ya mai, tango atielongi mupanzi adindi. Et ça peut lelo ba biso ba kimbangiste. Tata zobenga biso boya. Mais bino kaka mbonke o mutalobi boye o mutasali boye yango tozozinda o dio moko bimaki boye o balobi boye yango monike non batebele bazako zinda parce que matoi na bango misu na bango eza na bambonge papa Chiko eza kotala tata te bazako zinda bazako bungisa likambo oyo tata apesi bango tata lobi satana akolinga ke na batu pa ke na batu akombriye bino na ndenge moko la stratégie nyonso akotia en marche akotia yango molelo batu bazako zinda eta batu mususu bakoma otinda batu botia katinchani te na mona pena émission batu ba otinda batu bokenda kotia tinchani te botoko tia pamba na tali meba o penda batu ya satana na lingombo oyo bazako na mouvement oyo parce que il faut ko yeba yango papa Chiko faut ko rappeler ka batu ete mondele kutu mondele belge akoka ko silisa likambo te aluka na bandene soko ko silisa likambo te e bongo yoyo moto salami na lolenge na ata bokangami moboko soki minemi tano eza pasi po ete mouvement oyo tozali non violent les kimbongistes qui sont rangés derrière cette divinité papa Simon Kimbangu qui organise pas c'est pour na koboma yango. Pourquoi? Parce que azali na biso elongo oyebi tango lobi likambo oyo ya kozinda oyo na kanzi tango tosala ka tinsa liboso ya papa ba mama na batata so batata ba chembongo to biso ba mama ba nini etali biso te donc makambo oyo lobi bato yo papa Simon Kimbangu azo benga biso boya bato bakoloba na biso
bana tata Simon Kimbangu Kiangani oto za ranger na sima na bango basala ta 50 audio ba mobiliser mokili mobimba ba chatintsani te biso to koloba etali biso te biso demande spéciale à papa toyoki kota likambo yango yango penza kota likambo ya tata kota likambo yango tala tata oya sengi yo sala mwana botosi o atosaka tata très bien soki ba papa biso ba boti biso toza ko tosa bango aiso likambo sala osali papa pesi mibeko na ndako bino bosali abongo nzambe oyo asali mokili oyo nzambe akiko bondela Kongo nzambe akiko longola moto moyindo na bowumbu nzambe oyo avandi na bato alobaki ke ngai nakokende me ivona ovanda na gloire na ngai ivona ovanda na arranger lingomba na ngai nde nakokende yango moni bato ebele tango bakoki papa lobiki no nakokende nakokufa na kotika bato balelaki parce que bato wana nyonso bato bavandaka na cop ye avanda mpona papa ayakendaka kobeta papa matolo okomprendre yo nzambe na yo oza kokomisa ye mutu ya bakope okomisa nzambe na mama toyebi oyo babengi nzambe te nzambe na yo tata Simon Kimbangu omoni bato ebele balelaki batali bamesana na ye ese bamesana na nzambe voilà okomesana na nzambe te jamais bamesana komonaka baproblème na bango na ndako bayepa nzambe ototumba Sodome na Gomorrhe oyepa nzambe baproblème na ndako soye na mobaya oyepa nzambe tala niveau baza kotia nzambe oyo yango tolobaka ke non bakimangisa babengaka papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel na biso non aza chef spirituel bakimangisa te ya mokili mama très bien chef spirituel ya Congo nano nalandaki pasteur moko alobaki yango alobiki non papa Simon Kimbangu Kiangani azali chef spirituel na biso nyonso parce que yini mutasi molimo ya Congo oyo à part Congo Afrique, à part Afrique, monde. Molimo Santo. Molimo Santo. Yango tibo wele ya batitre na chef spirituel na kati ya lingomba tata asekarabino. Très bien. Parce que kiti wana vandi ezali kiti ya matse kite. Papa dienge na nkoti maloba ke kiti wana ata une semaine ata 2 jours ko vanda te. Mais combien de temps papa va na kiti wana? Combien de temps? Wa va na kiti wana. Très bien. To banga nzambe. Nzambe azalaka mawa azalaka pe kanda nzambe abomaka nzambe ne kolo guerre tu moni ba guerre ozosama na Congo evo sentir nani nzambe na kati ya Congo. Très bien. Parce que bato bakoma kozwa papa Simon Kimbangu Kiangani sika o bango bakokende kozwa peuple kimbangiste pona ba vote bakoma kozwa esika po bayebi ke pouvoir ezalaka kuna yango ba intérêt na bango na esika baya kosenga mibeko oyo kotambuisa mboka oyo kotambusa pamba te nzembo elobi yango mibeko kotambusa mokili oyo mama ti omonaka président Mobutu c'est l'idéologie de papa Diangenda voilà yango monaki non ba papa wana basala makambo kombo ya Zaire ekena musika guerre o tozoloba guerre oyo tozaka na guerre à Shabat asa na yebi guerre à Shaba Mobutu akena kolela papa Simon et pas papa Diangenda papa guerre bakatange kuna boye papa lobi kota Kilongo akoti Kilongo papa lobi kende kuna sika guerre za etia makolo na yo papa abi kende omona Mobutu alata étoile chapeau étoile ya bakimbangi c'est 3 étoiles c'est ba code na hôtel photo ne vote la batu Mobutu alati étoile 3 étoiles na kati ya chapeau na ye penda tie penda 3 étoiles bakimbangi c'est parce que papa Diangenda ebisa ke kende kuna na terrain guerre ya Shaba Mobutu aniata elala après Mobutu azumo Congo et ya pesi idéologie ya bakimbangiste na kati unité ya sangisi Congo tata be moko mama be moko ekolo be moko parti be nyonso be moko to boyi division parce que division c'est loko ya satana ce que moni division c'est que satana mundela za na kati wana mais Mobutu avec idéologie ya papa Diangenda nde amemaka kombo ya Zaire musika nde omona ke ba Ali Foreman baya na kombo ya Zaire nde omona papa na biso Rochero Tabulei likambo wana mama Faloni mokili yebaka yango te me ngana olingana bimisa likambo wana
epai ya libanda ya bakimbangise bayebake soki lelo Congolais azobeta ba Zénith ba Olympia grâce Papa Diangenda. Ah bon? Tika boyeko Papa Chiko. Soki lelo Congolais betaka Olympia Zénith grâce ya Papa Diangenda nkotima. Na ndenge nini? Premier moto beta c'est Papa Rochero Taboulé. Mais c'est normal pour un musicien. Ayaki na nkamba asengaki pa papa. Ah bon? Papa ebisi kende soki yo beti Afrique mobima pe ebano beta. Donc afongola kinde nzela. Nzela po bongisa muziki ya Congo. Papa Taboulé asengaki ye. Et puis Papa Taboulé azongi aye ko senga na Papa Simon Kimbangu Kiangani nde batiaka ye gouverneur ya ville ya Kinshasa. Après yango ye moko Papa Taboulé aye ko pesa témoignage. Ezali mama. So otia batu yo kaka zaka tana biso to tie po mokile comprendre. Non mais oh lumière te papa. Mais si ko ndeza te parce que on a yo kawa. C'est que nazi occasion ya koyoka ngwe pa na yo. Natikala koyeba ngote. Oui, parce que biso bakimbangi to lati distraction. Très bien. To lati distraction, to lati makambo mususu, to lati makambo salité. Po to lata makambo yo eza intérêt pona bakimbangiste to lingi yango te. Lelo mona fecha bakimbangiste kende ko tuna bango lelo fecha nini ayebite. Mais ye feti neka défilé uniforme nyonso on est comme mode de kimbangiste nzoka ne biso toza bato epesa nouvelle civilisation na mokili to ye pona relaxer la mbate mais to yende pona koltangisa Congo oyo pona ko nettoyer mabe ya Congo oyo pona kolongola ba salité ezana ba congolais biso ne voto kote mais biso poto to longola c'était biso to lati sous salité yango. Voilà pourquoi le 31 décembre 2024, en Kamba Nouvelle-Jérusalem, le département de la presse et information kimbangiste est procédé à qui, n'est-ce pas, na formation et un renforcement de capacité. Façon, il y a sunga journaliste congolais parce que journaliste pardon kimbangiste parce que quand on parle des journalistes ou de la presse information kimbangiste c'est la personne de Kimbangu. Yangwana et les kanaki na sous le haut patronage du chef spirituel et puis na remise ba brevet pa yemoko tatanso ngandi là le patron de l'économie un kamba toujours ça un kamba to liaka to bimaka na kimia contrairement à cela qui dit que et pas il boy to liaka te to melaka biso na kamba to beza ki kuku ya mama mwilu et biloko epesa impana n'est pas kolo yesu to liaka to melaka to bimaka sans inquiétude sans attraper zéro maladie, zéro nini parce que ezali cuisine ya tata nzambe. Ezolongola maladie, ezolongola ne pas mikakatano okoti obimi oza bien papa atana ke na mbuba ya biloko ya bana. Soki na liena kikuku te na ba restaurant te na zarana kimete. Fona ke ndekoliaka madesu wana ezala na Thompson ou pas pour na yebi ke nazoko recharger énergie na ngai spirituelle pour nzoto ezala makasi pour conseiller la tata nzambe yango na pande bozoli komona ba photo telekaki na remise ba brevet pour na nini papa pour na ko remettre les journalistes kimbangiste à niveau et te mopandisa ngo kimbangisa yeba ete tango yo bengami disciple du Saint-Esprit au papa déclarango depuis 2006 que bozali ba yekoli na ngai oyeba mission na yo ezalini ya kobenga na bana etata na langage vulgaire na yo na kosambwisa lingomba to na kolobela ce qui est rattaché à l'église point barre sous cette tata Kimbangu mili mon abi se bikisama. Merci papa Chiko. Je pense que pour moi, nous sommes à la fin de cette émission. Ceux qui ont Zali, on se donne rendez-vous pour un deuxième numéro. Mais Zavato Kabwana, papa Chiko, j'aimerais que, ça la conclusion est maloba. Parce qu'il n'y a pas qui n'a yo. Nalobaki n'a pas qu'on papa Jordan, bonne guérison à toi. Nassime caméra, Bozali était. Papa Chiko, ceux qui a beaucoup boyamine ne bimaka. Lelo yoneba qui était maloba le 27 juin 1977. Et quoi, Kiko bomba, ma bomba mi amine ne boyo ou papa. A déclaré loko ekoya na ngongo zali koleka na lobiete kimia moto ekopela mai kamnya mutu kanti incendie ye mokonde ya koboma yango papa Chiko liloba to continuer to telemela wana pour un deuxième numéro nyonso za ko dépend na maman parce que aweza lokola computador lo mote ko écoutez computador sur nini ko papa ordinateur ok vraiment ordinateur ouais le voilà. Parce que papa ça pesa ki makambo ebele pona kopesa bana na ye tutelo lingomba o tomoni lelo bana na ngai ndaku na ngai bakoma bana ya tata voilà baza komona makamsiza koleka na bato oyo ngai nakenda kotea na lingomba bangunza
oyo bazelaka tosangisa mbongo bakeno mona papa po bakoma bakimbangiste bakoma kotinda ba video bakimbangiste papa tala esika ozomema so tala boye tala boye pasi na tei baona bi bolanda te pourquoi bakimbangiste bokomi boye pourquoi kimbango ekomi boye nga lobi likambo ya suka yango oyo soko moni boye seke nzambe alingi kotelemisa voilà lolendo très bien yango wana omoni boye eza kosalama bolanda te baba mana biso bakimbangiste baza toujours makasi bana ya papa baza toujours makasi o abengami bana ya tata Simon Kimbangu aza makasi mais batu ya tata pe baza na misala na bango biso bana ya tata tokotika papa na biso te tokopesa ye maboko parce que yende mutabundaka na ba oyo babundisaka biso très bien pe ye pe mutaswanaka na ba oyo baswanisaka biso ce n'est pas biso toswana na bato bazali koswanisa biso te mungu na force aswana na mungu na te nzambe oyo ngai oyo asalaka nyonso yende mutabundaka na bato wana yende mutalongolaka nga soni ezana zana mbongo te loko te mais so na otambo na nzela baotala mwana ya Kimbangu ashanza ye Kimbangu akomisa ebwe azaka mutu ya bandiance star nakoma star na niveau ya ndenge ya Kimbangu nazaka star na Angola na ndenge na ngai na ndenge ya salite mais lelo nakoma star na makambo ya nzambe ya propre bato bazoluka bamona ota na mabe mo bazozwa yo te lelo so famille kameza bazobenga sambela nzambe na yo oh là là mais bino bozana pe na banzambe botendaka boye ka to sangana te papa biso boye mama boto biso boye sambela na nzambe na yo sambela tata Kimbangu asasa biso to bike tata Kimbangu nzambe na biso oui ata nzambe na biso be to sosola te libota na ngai bolanda ngai bomona exemple na ngai te tokoyaka kaka me sambela ngape na onsenga papa na isa bamboka nga miso bakangi miso nga ateme liboso tata na teka telefone nyonso na koloba na tata Simon Kimbangu kiangani aokisa nga soni te réponse koya très bien bakobenga ngai na esengo abanga susi nanga bino bolata bakitambala tokolata na biso tebike Kimbangu ne nzambe voilà ça s'appelle vraiment entretenir de bonnes relations avec son créateur relation na ezandenge ni na tata nzambe est-ce que jeune kimbangiste obelela tata Kimbangu pe ya no liyo na ndenge toki papa shiko ata oza témoignage ya ye et que libota na ye uta ya ndimila na tata et comment kotalela ye pe la moko pe na yo landi ko ozali kolanda biso tokoloba tango nyonso sango oyo soki ebetisio libaku olimbisa biso kasi ezali biso te souci ya ko accompagner œuvre salvatrice ya tata mokonzi ya bule ndeme mibiso na oesika epesa na ngozuwa te epesa na ngokanda te natina se moko ya ko bikisa milimo na biso nde yango tozwami awa papa Chiko nous sommes à la fin de notre mission notre premier numéro awa na Kinshasa esika po ya biso nzimi ko ya biso potolobela tato aleki bolingo tato ya boyambi koleka tala salite oyo banda ko sala ebandeli tino suka mambi mingi oyo sala otam susukuto mwasi obala pembeni aza ayebi te ki yo sala mabe wana mais nzambe oyo akeli likolo na se ayebi te yo sala mabe wana mais okenda po fuga mpo solo na papa rappelo pe yango tatali apesi ope mai obeti pe okepe libando pe sali pe ko pozimbo atana wana batata na ba mama to simba likambo to batela lingomba oyo monguna kota te eliki ya ezali lokola tozali na nzambe tokolonga pona biso to telemeli wana papa Chiko mot de la fin na ngazaka ke non na ye awa na mission ya kopesa bana ya papa makasi très bien na ye ko telemisa mama Falon ba papa nyonso basalera tata o balali o bavandi na ye ko telemisa bango to bana musala tata parce que na mona kito lali mama Falon ndenge nini mama Falon botelema bon na mona kino falenga mona ya awa na sala musala tata ye moko atindi ngai ye moko na vandi mo na bae na bina okende te mais papa dialonga na ye na moni ngai na kita telemisi ngai mazo ebisanga na kikongo mais nazo yoka mais maramongo na ko lo bango na comprendre ngote mais bika ya sanga telema zo papa pe kende ko sala musala yango wana na yaki awa pona likambo wana ya kopesa makasi na musala tata Simon Kimbangu kiangani na ba nyonso bazali na 4 coins ya mokili yango na yaki awa
pona balobi nde Angola ne mutu ebandeli biso ne bangolais mutu koya kolamusa likambo ya Nzambe kati na likambo ya Nzambe soki biso bangolais parce que bandaki kuna il faut to olamusa ngo yango to kolamusa ndenge na prometaki mama Falon na kati ya Nkamba na 2024 lesa ko mama soka tokomi na 2025 koye makambo koye ebele na yebisaka yango et puis soki tokomi na date ya le 5 mois 2025 bana ya bilembo bakoya wana tokobeta lisolo nango makambo nango eza awa. On vous donne rendez-vous pour le numéro 2, le volume 2 de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.